Capage TV. Capage TV. Et ça la passe. So mimi o komi suna bobo remorka yebi sangana. Et na yebi teza nini kasi remorka jango. Affaire remorka jango zo régner makasi. Babi para bobo et maman makasi. Te c'est que ça bon bobo pas bima rappel mingi pe na mama kamko e ba remorka. Jazanga te. Mais na moto quand même on yebi que identité na yo ezali to yebi que Mimi Kabeya moi ça José de Londres. To yebi pe José pe azali pe na identité mususu ba Charlie Malula pe ba ya ba contribuer pe. Parce que biso to yebi Mimi Kabeya na José. Parce que ba komi na bobo na remorkage ndeni. Ce qui to yebi to zonga na mambo esala malelo ya José Mimi Kabeya o ba bobo ba bimi na ba remorkage to zonga kana mambo la duchesse alobaka. Bato bo condamné ya Diani Faye bo condamné kaka la bouine ça lobaki yango la bouine ça lobaki yango après Silia Diani qui continue sa vie na mais siko yo na bana ozomona ezaka soué nanga mobali azayanga au norenga libala po gagner ngo bien pour vana kimé faut kan nzamba zala parce que ye au moins tant nzamba pesa elo amabete nzambe soka pesi yo seka opesa posa motema na yo. Namoni voiture manœuvre. Nandimi numéro na musala pour namoni condition mikolo sans moto mawato. Na ebisio na ba droit kiné. Obandi lombo. Na ebisio ma sécurité. Soko sobi ya ngo et ba voiture les autres na ba vita. Tika ko. Ye benza base la bonne consommation. Moins. Souka na moto dance. Abi basi na bibai. Mududu tala no zametane ne pesa. Na kaza ya République démocratique du Congo aza unique. Aza président ba province nyos. Yo mona mama zo ko ba. Zo moto cascol. Munda na moka 6 mois. C'est la mariage que les gars débuté. Pas un moto. Formation ya kule. Ils sont na moni mutu na cascol na kisasa tena kwa matamoto. Et comme ça va te kufana tela. Tani ko bandiwa. Basi na bibai. Tout à repousser. Facilité. Facilité. Et puis bah dora. Vraiment il est kelinga. Na mona na moto et flatenga. Ko bandanelo na tiki makamane na comme na moto. Et puis moto ni cascol. Autre chose quand tu es chinois. Jeune garçon qui cocola. Tika makamba gauche droite. Oh te boulot ya boule. Combat de bon biso te moto ya boule. Et puis nous moni amour. Eza na modèle pour sachet internet. Tika ko. Oh to pour ça moto yo kanga. Eza na 3 pinets, na 2 pinets. En plus là aussi quelqu'un na 4 capitale. Eza na croisement qui boga ça. Na barungu numéro combien? 33. Facile. Na prix ya bien. Et simbi na ngala. En tout cas tout yo. OK. Vous êtes à Kinshasa, à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Hosanna's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé, et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A
du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Ozanas House. Papa, Oredezo yango. Est-ce que biloko yango seyaki? Koko teleza mbote na biso? Mbote? Mama Kapash. Yo poza. Ah na Oredezo. Na conteneur. Na conteneur bakaro ya chantier. Ba ebisinga sérieux za makasi hein. Ezape na agence ya mbongo. Soko tindeli mutu mbongo pona kozwa yango eza facile. Kobosa na te Oredezo ezape na flat hotel. Bino batu bovanda kalibana mboka polala na ba condition ya kitoko Luka Oredezo. Notre restaurant vous propose une exquise cuisine qui fait le bonheur de gourmands. C'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter. Papa bossa de l'euro. Na bossa ni. Livraison à domicile. Na ndaku na yo. Na ba petit colis. Ba ye ko tikela yo. Presse ezali. Bino moko boyoki. Soki omonike na famille bozalaka na bata mabe biloko ebungaka pamba. Hein? Awa livraison à domicile ezali. Bakozwa bake ko tikela yo tina porte ndaku. Oredezo soki oyaka te Kongo ngake kufa. Nous disposons également d'un service de sécurité pour toutes vos manifestations et un service de location de véhicules. Ozana poto pona kotinda biloko tela ba adresse yango wana na ba numéro de téléphone contactez Oredezo okozwa biloko na yo nengo tindi. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifuangondo vers l'aéroport international de l'Angola. En France, 47 chemin de Petite Fontaine, 91 180 Brittany-sur-Orge. Maman Kapash, Oredezo, frappe na retour. Kapash Télévision, bienvenue chez nous et merci d'être parmi nous. Abonnez-vous massivement. Namoni pena ekende vraiment bien, bo kenanga vraiment bien, bon mat sanga pena. Malgré que ba mi bali batala nga trop koleka ba maman, na yete ba maman et aranini. Mais il faut bo chapena pour koto ba maman. Mais ba tonto pena mo na pena que 70%. Ah ba tonto bo umela. Botala nga trop, bo partager bo ma maman bo sous pression makasi. Et ça l'a vraiment bien. Page officielle nanga Kapash Télévision. Instagram nanga même moral. Kapash Télévision partout nanga Kapash TV. Merci à ma partenaire na biso nyonso. Ba bazoya na ba ko kenda. En tout cas tous na bino elongo. Malika bienvenue na plateau na biso. Ouais, bonjour Kapash, bonjour nos abonnés. Pour ça di bal hein. Ya Kapash te Riti Beauté nzamba le poste. Boni. Toko taka wana. Merci beaucoup na batutu balinga mania Malika partout dans le monde, bato ba soutenir ranga, les mania love, les mania chou, ba kapalove nyonso hein. Bo s'abonner vraiment, ils ont vraiment bien. Bonjour na batutu bazo landa biso partout, balinga chose mania Malika. En tout cas bato ba soutenir ranga, bato ba soutenir ranga physiquement, moralement, financièrement. En tout cas nayebi ke boze belé, mais Jimo Paradis bana souka nzambe, je vous aime beaucoup. Merci beaucoup la joie Amadou Pituna très puissante. J'étais salie depuis quelque part. Simbia, Marceline Bia, la maman de 5, Napesio Bambote. Merci beaucoup, Nabino Touzaraskoche. Fondation Mon Dernier Espoir, Yam Mireille Pakav, Pakalov. Bientôt, toujours célébrer en haut. Merci beaucoup, Rit Beauté Nzambe à l'Oposo. Rit Mafuta Sili, en tout cas, pour ce sing avant Mafuta caramel. N'a pas pour la caramel. Voilà, tu as vu que Batobele Baza, on a Rit Beauté, Yamba téléphone, Boyamba parce que client Bazoya. Téléphone en tout cas ceux qui toza vraiment pour la promotion ya ba mafuta bon aider biso tonto ça ba promotion ba bazoya et puis bo satisfaire ba client donc merci beaucoup pour na ba produit c'est la biso ya kitoko Riti Beauté Nzambe ya lokoso ba to bele bazo lula pour sa Kapashu la Magalé Kambabi et Kapash a dégager Choco donc Riti Beauté Nzambe ya lokoso merci beaucoup Kapash. Malika Mania, bonne santé, bonne libale qui est bien. Libala sengwa, libala go. Toujours.
surtout oyo eza na bonzambe na nayebisaki yo libala mpo gagner yango bien mpo vana kimia fo ka nzambe azala parce que ye au moins ntango nzambe apesa elo ya mabe te nzambe soki apesi yo seka opesa posa motema na yo alors il faut osaisir yango po place nzambe mpe avandi asepelaki napesaki moto eloko asengaki mpe aza koentretenir bien donc libala eza kitoko toujours comme d'hab. Ok, donc poser ma question à libala parce que le autre vend trop dans libala. Est-ce que ezalaka soué na yo to soué jimo bo kana pena ke biso photo bala na to ezalaka instantané. En fait, moi ça y est ba mobile obala été mais mobile y ba moi ça obala. Ok. Donc so na biza soué nga soué na ngeza rapé nzambe apesa nga pe mobile na. Mobile bien, voilà. Mobile na nga. Ok. Et surtout pe nga o loba na maniki. Donc soué na ngeza ra vraiment nzambe pesa nga mobile na nga. Na sengi millionnaire te, na sengi boete, na sengi banquier te, mais na sengi mobile na nga. Omoni ezaka soué nanga mobali azayanga a honorenga soué ya jimo c'est trop dire je crois le quoi le jimo balanga c'est que tant tozala ki soué na bezala akokisango. OK donc yango ne sali vraiment donc je peux ça apesa ka bag ya nini wana oyeba répéter asondaka répéter non asondaka te mais déjà moi si ce ko yeba déjà mobali olinga yo moko oyeba on a ba art parce que moi si ce ko vivre na mobali so bo sali 5 ans so mobali azaki mobulu yo moko qui na 3 ans consommé qui mobulu na na 4e année à stopaki. OK. Ozomona. Donc ndé balobaka il y a un temps pour tout. Tozaki ki chéri, to kileki na ki fiançailles, to lekiti le lobe na comme madame Kabuya. Donc ezaki soué na nga un jour na za madame. Mais ezaki tam sous ezaki Kabuya te. Mais loko ezaki soué na nga un jour na za na mobile na nga. Donc ndema mona ke mobile na ipa za yeye moko fo za Kabuya. Ya wana siko le lobe toza. OK, ba ebele ba kondana ka ba marié oyo le mususu ba boya kana mususu moi sina za téléphone, to moi sina za na ba télé. Na téléphone de tout monde qui tout monde a na mère alien on dirait camarade rien. Biso mo pnande to timbela on dirait master o copine pire boy to monate siko na bampaka ya bongo baninga basi na babaza la réserver les loko pesa ba raison. Normalement, il y a un lobakate. Moi, si je suis à Bali, le principe est kotaka. Au moins, la fille, moi, qui te vient dans le quartier, au père, tiens, moutou bakata. Mais bon, on a pu venir à Zujo, moi, on a bon, qui m'a séqué tout équité. Bah, tu peux pas au cas, moi. Eh, fille, ça va me tomber au boulot. Eh, fille, et ça peut nous bacher à la fille, moussou, vine, moi, balinga, mobala beta kai. Alinga, mibala, trouble, soit kanya, n'a mbeba beta. Oh, ils ont mbala moussou. Soit kanya, moi, c'est ma bé, oui, à quoi réagir. Mais en ça, comme il faut. Et ça, ils ont devise n'a été. Mais devise ya ba mi ba monsieur ezaka brutalité abetra moi soit kanye na erreur azaka boy ezaka pe basi musu balinga biba chaka mbali ana komona moi si pa linga mobalo abeta ka bitumba ba bundaka mais soki ta musu peut-être a changer lignée à côté na mobile mo ba sala ka vraiment vie wana te au mona moi si pe doser au kota pe na be ya mutu wana parce que mobile nda changer à moi si ozomona mobile a changer à moi si a changer à mobile peut-être na ba biloko mususu ya mikem ko ezo faire partie na bolingo mais mobile nyeso azana autorité parce que mobile azalaka na autorité mobile azana autorité so akuta moi ça za boye a okitisa ye surtout so eza eloko eza ko honorer nango batute et na on a avantage te a okitisa o toujours donc mibalo pe ba o ba pekisa pe basi na mobile na ba téléphone te en fait ngana ko lo ba eloko le ka conscience ezate moi si pas ko za na ba téléphone mais conscience mutu kaka oyeba kaka ngana za mutu boye ngana za moi c'est mutu boye donc ça dit eloko boye faut limiter ça eloko boye faut réserver ça là donc eza voilà quoi eza bongo eza bapako pe ba pekisa bataka bataka ba nini ba principe na ba couple na ba onda ba nini eza normal. OK, le logo za la regret ndenge la mususu au côté de internet na yo moko. Bon, cause na regret c'est tout dire parce que les loso inaza malika o c'est grâce internet o le banango Josepha Chako na pesa komba malika petikala. Donc na pesa bambote Josepha naza na regret na ngote. Regret nango et ozala so na bilike na regret nango za ko na za ko ignorer nyonso tout on na vivre na YouTube. OK. Ozo comprendre. Regret ko zala te mais et ozaka ke ko ya na internet nde sali ke na ko la lisusu. OK. Ozomona obstacle sali OK au milieu voilà peut-être personne na zaki na carte internet te ata na bala ki na nga ya ndeo internet peut-être que ba makambo na kutana nango elinga ezala te ozomona mais na grâce internet na ko kutana pe ba makambo su se fongoni na pe mona ka likamu koto ezaka boye na peut-être tam su personne na kende trop vite personne tam su na sali boye mais ce qu'on a comme na maîtrise non c'est grâce internet alors na ko za na ko regretter na moti na ko regretter na moti parce que le su na va na site ya kapashi
c'est grâce à internet. Ce qui est na mumbaya moko pharaon c'est grâce à internet. Donc on regretter on te pose on abi ko regretter na ya internet c'est quoi na regretter na ibana yo na regretter na ibana mumbaya na regretter na ibana ozomona donc ngai pona nga internet isa place o yé ko lisanga. OK. Voilà. OK. Merci to pesi ba Jimo beau théâtre. So ko tala place azalo ko ebiseni papa na bana. Na ebisaye déjà soki na bi ke amatisa am la gros plan jaune que monsieur na mususu bango eloko na yebisa Jimo Paradis déjà azade ya chrétien nako faut eloko na ko yebisa ezaka prière. OK. Prière eza ebele mais yemo déjà na yebi de ba qualité na ekota prière eloko na mo pala msako to sambelo bosa nyo sambelo normalement surtout nga sona zonga ba fatigue bo donc c'est déjà air à prière au lamsanga kaka. OK. Donc et surtout aza sous sage mingi et vous avez vraiment bien. OK. Merci to OK non vraiment bien Malika mibala gesho to monaki moi pena kokaki olatsa mpaka alliance vraiment te malobezanga ki on dirait émotion zaki makasi tant mona ibongo na ba événement bon pour les kawana et ça randeni oui malgré émotion on dirait biso bas net ozala na émotion makasi ko le kabampaka oui malgré émotion ezala kama on a devoir osala ka ilo mobo pour batu nyonso baza kati na bino. OK. Parce que eza place boyo sala cérémonie ba symbole. Ouais. Ozomona maloba wana tokuta ngo ke soki mobale opesa mosi na alliance to mo sortir mobale na ye boza na droit ya koloba maloba wana. Maloba wana ndi yango mona ngoto ezala yo mo fo uta motema. Oui, bon eza na moto musupu akoza na idée te. Akoki pe osenga ba komela ye. Mais neti ngai na différence ki ba idée. Omoni nazaki na idée na nga moko mais témoin na nga pasala ki Caroline quoi que je vais aller. Témoin n'a pas allé qui on a pas complété. Mais Natalika au Caroline alobi na tepena o nga lobby na bité na professionnel loba o nga pina lobby uti na motema. Ozomona. Donc il y a des vraiment vrai sens il y a opesa moto alliance devant batu devant l'état devant Nzambe donc ça dit maloba na tango landa rapé et ça la rapé bien. Maloba na tango to landisa kango yango ne ko maton berere ya ka tango makambo ya ka e otala ke na telemisa ka batu belé na lobela mobile na nga maloba moko boy to moi si na nga maloba moko devant tout le monde yango no moni batia yango moni batia ta mususu batu pona ko encadrer ba couple pour maloba auto loba kana yango ne rappeli ça biso susu on va loba tanga ka e rattrapaka maloba wana maloba ne rattrapaka yango no mona ke ce que comité musu couple ko timbilinga mona dans ba rappela ka kamisa maloba wana miso batu et le comment ça symbolique donc c'est obligatoire vraiment faut ko loba pour faire plaisir ko faire plaire batu et puis malgré émotion voilà. OK, toi qui est vraiment bien Manikana kangyo suki kitoro na sepena. Ah na salon Caroline, na pesi mbote na Patricia. Donc kuno fesha, yo kanga fesha. Pona sola bien vie ba star za fesha minute. Obité. Vie ba star za venir. Toi on obika salon Caroline na fesha. Vie ba star za rappeler ngaka salon Caroline te même na sister Chilombo na cabine place ba sala nga pepo vie ba star za bongo. Capage. Au moins na vie soko yebaka ko entretenir ba relation na yo. Capage okufa nzala te. Baka ko entretenir ba relation au côté place mo bo voyager bo comme au futa go pass au côté na star mon fan mo ba kaka au fort ba futa le go pass et ça ka pour na salon de coiffure te to mon ango na ba supermarché au côté na supermarché bo mon fan mo bo te tika na futa et ça la mamingi ya ngona des afia ba star. OK au fait chez za ngo tkate pour ozangi ya ngo ba sel au fait mais zande ozo bande ko entretenir ba relation ozo ko sala pe promotion au monde donc c'est un peu ça. Ouais to via enregistrement à Mania to qui fait enregistrement ya papa biso Barcelona Moïse bien te so yokai ba voice yango okolo bani na mambo côté li pene église vandi pe du place. Bon et vandi et du place parce que ba pasteur na ibisa ko l'autre fana plateau nanga ba pasteur ba fongoli ba porte bango moko na légèreté. Ba légèreté côté belé na via ba pasteur yango tozo mona lelo to la to la muka tozo kutaka ba effet secondaire ya ba makambo ba pasteur ba osala ba côté si légèreté yebisanga neti ba pasteur Marcelo to yeba bondo ba mabuzoba te mais ba côté na ba buzoba pona nini ba côté si ba légèreté pasteur Moïse Mbie to lobela na biso déjà pour ba scandale sala mebele. Donc il y a comment ko dongo banda misile bunga donc ata yekaka to lobela na biso yi
ozomona mais komona l'homme de Dieu mususu to ebike ba c'est comme mususu to vendre to moi pasteur Atom c'est buzoba moi ekoti mais pourquoi pas faut se poser un peu ba question ozomona pona nini te to épargnera pas to épargnera pasteur Atom parce que to monara ba dégâts na été ozomona capage to mona ba dégâts na été yango to épargner kai pasteur Moïse Mbiye na ebité likamba audio wana na ba te poni ba sai na nzambe ba se retrouver na ba siète wana o lobi na otiri mombaya ba bongo la mitema biso na jugement mutu na mutana tourna e kapashula na biso mutu na mutana tourna ye muta ko sambela muninga za témoin za te o tuna taki nganzi arozala te yona yo fara na nzambe s'expliquer et belé to mona bango pe ba roza musika na parfois partir ça ba ko telenga na libanda lola o vali be kapasho bi nga na koti lola mutu atelenga ni kwa nini makambo bazo sala ba cachette yango to mona tala temps de la fin to mona bango na misana bango to yeba bango na misana bango to yo juger ba pasteur te mais ça n'est à trop comme on a peut-être ba buzo ba mo buzo bi mananga ba pasteur masolo basi masolo ba nini to yebi que la chair est faible to yebi mais muto azana sant espoir ko ya pa pambati et surtout bango bazakana pona ko fortifier biso to lo bango de temps en temps total bango total ba mateya na bango biso peut to juger bango te parce que jugement eza pas nzambe mais baye baka que jugement eza kapashinga soki na vandi na raisonner ka que jugement kozala kapage ne lambo na leti no yoka poso la tate pona omona tana lati na tamboli suka na jugement zo zelangai c'est mieux na réparer ba défaut c'est mieux na réparer tamboli nanga ozo comprendre kapage. Donc, au moins, Jésus revient bientôt, mais il y aura un jour où vendre boto, moni mokile kufi. O yo kaposa mai o somba mai wapi. Ozo kandalo somba liba wapi. Et belé ba otelenga na libanda lola. Makasi. To yeba ka kotambola. Malika kitoko ba s'abonner ouais. Yo va appeler chaîne, ba s'abonner ouais. Malika officiel TV ba s'abonner à Kapage télévision boya ko s'abonner na Malika officiel TV mais na ebi que chaque chose a son temps malembe to. Bon matin. OK, est-ce tourner pe na blana. Faut attendre que non on était on a kangé ka awa non ça n'est rendez-vous na tourner na ye. OK, et ça va bien. Nicolas na ota la blana mingi. Des fois toujours moi na moto hein. Moyen, ma casse. Ah oui hein. Qui a vu les pères? Malobe beka loka papa. Ya koma na koleka. Oh famille maloba o to niango. Exaucer na makalunga. Merci toi qui est normalement bien. Tout mon niveau ismo aya moi si à Mpakanabiso Janifa et Bimi et ça les pena qui toroté. Maman zo se plaindre et tout et ça dit vraiment qui toroté. Est-ce que biso pe o tozana na ba mokolo to tozala kana besoin ya okota libala to ndengeni parce que ezo pesa biso vraiment sentimenté makambo basi ya mabala bazo sala na coincé na basi ya mabala pour l'instant to lobela na côté ba maman est-ce que ça qui kaka azaki kaka na accélération na rocha voice na kati ya groupe to na YouTube na ye pona mpaka okoki oloba nini par rapport ya bana pe de ya misato zebele hein na libala. Bon, au moni ezerre c'est salamaki pona la brine abinganga seme kinaye ya Janifa je te sali wana fi nanga penza a soutenanga pena ba conseil au moni nalanda ke mission ya Fivette Mayamba na lekechu elo mon Fivette alobaki libala soza sagité aussi mbangote. Yebo ponza za na moi récré aloba pe comme oui libala soza sage aux sagesse aussi mbangote to sola kina la brine déjà c'est loko c'est salamaki audio et bimi lobi mais conseil ka on a opesa la brine azalaye parce que au moni na moment au makambo eza mabe makasi ba mi pepezo uta parci par là to ba pese utate surtout batama ndo karenyaka na Kinshasa te na Congo central kaka te bitumbeza partout ti na poto ti États-Unis ti bato be to mona bato bana ba poto ba sutuki ba refoulé na likambo ayebi ta zone Kinshasa ozo comprendre donc ça dit eza ba effet secondaire ya sina mabe la brine na yebisa ki avanda à garder silence ezaka bongo capage libala eza makambo ebele ta
mosusu pe tidi atie voice wana ta mosusu ayoki kanda na likambo mo boye ta mosusu yango moni kaka faut kokanga matoi kokanga misu komona te koyoka te pour que osala vie moko ya bien po soko fongoli misu na matoi ta neti audio wana ndenga oloba esali pe peut-être elese pe bato ebele ozomona peut-être na badur na ye que soki ya fa ya zwi mukanda soka kotika ye soka kosala boye te siko soki esalami malgré olobi bongo mais yo moto otika na choc batalibanda te yo moto otika na choc bato bokondane ya Jani Fay bokondane kaka la bouine sa lobaki yango la bouine sa lobaki yango après Sili ya Jani qui continue sa vie na e mais siko yo na bana ozomona nga linga coupe na bino na linga bozala bien la brune zala bien na Jani Fay mobali soki atopesi bomengo atopesi nini soka bien lingi yo ta lingi yo te kapashula nga loba mobali nyo sala makapo na intérêt te mobali nyo sala pour intérêt te pourtant mususu ndenge langage wana ndenge bimi c'est comme si ya Jani za pour intérêt ya Jani za soka zu mukanda akokende na ye langage wana on dirait intérêt mais or tant mususu yo côté loko mobo o ezaki na mutu amutu te omona ngai atana solana Jani Fay na bakati na biso pe ba privé pe to solana ba WhatsApp la bwini pa yebi mais tant mususu komona tension ya mwana mobali ninga betera liso moi si na ye omona ki avenir eza nango OK ozomona omona ki avenir eza en tout cas nga na senga la bwini azwa vraiment kimia surtout pour na dossier wana azwa vraiment kimia avanda ezaka bongo bambanda babima ka partout o ba yo toma la lèse so za faible zo tiki libala na osimini ba récupérer omona vanda yaya ata peso ya Jennifer ezu mukanda na sima na yo akimio akei reconnaissance ka ezaka epa na ye conseil ba kosa ngote nzambe pe ba kosa ka été ozomona donc baza vraiment kimia to moni pe para na biso José babi para kotelinga na moi trop na poto mukanda e baby J'avais moi lemba babi paka mukande baby bablo mo pe ya bongo mais on dirait moi si paka pc la dot to na mona pe émission quand na wasa émission na leke on dirait paka bobo azo remorqué babi paka bobo tolo mozo tambola na sikoyo yango na mona senga ya jopenda ko matilanga papier te po to ko ta l'étape moko soki to bito zonga na mambo esala malelo ya José Mimi Kabeya o babobo babimi na ba remorquage tozonga kana mambo la duchesse alobaka o comprendre place à de la raison o moni makambo la duchesse ezaka nango mabete mais ezaka po bapelisa ya moto mais ezaka oyo esala malelo parce que biso toyi Mimi Kabeya na José parce que bakomi na bobo na remorquage ndeni comprendre capage na ebité eza nini bon na eka musanga ndi no mona histoire on de ça mabongo ba mbali pe ba ka na yoki ba popo ba cité na ebi obike nga kala na ibaka basi ba banda ko bomba so akushi na mobali azoka soni ba mona ekaza neto ba terme kala son pété mais lelo basi ba mo ba komo yo beta masa ona ka mo kana mutu wana te na ka mo kana teri mombaya yo yebite nebi te ko mo beta ma pona bebi c'est la mutu réputation to pona la saka ke CV yo pozali nga na regretter na ba popo Mimi Kabeya que 4 ans déjà faut bota il faut bala il faut sanini kapachula na lobango na lobango la capach la patience est une maturité et la patience est une preuve de maturité pas ça c'est futaka yo ton ndime libala ton ba pesi nde albi ke batika tana kokate mais oyebe ke mobala musika ozo comprendre capach stabilité na poto eza facile te capach bata poto ba lobango et na batu musu ba se ba 10 ans na poto pe bo stabilité ba te ozo comprendre capage mais tant yo ndima ki ko bana na muto aza musika ba ser na biso ba fleur bango ni ba bana ba pototi fleur bango depuis ba balana so tali kutu ndenge fleur bango balati sele kutu na ba nini o mona keza ba image o neti pe ba to ba bala mo kala par rapport à l'autre moi ba make-up et côté na ba mariage o mona mais so tali ba photo fleur o mona ke di ba les kala mais fleur bango azali ateka ba bilamba na ya otina ba biloko ne ba tioke zoya au salaire on se commabe ba raison pe ces ayango te faut bala faut bota ou meli mais on lui que des choses de l'onde tika ta na kokate ta même si famille kolo
après si ko tande ko bima buzo ba remorquage pas ba bobo ba remorquage pas ba ni maman a to bandi ko remorquer depuis 1990 ti o comme na âge nini suka na yo ozaka na posa pour muto remorquer azam ba noter oyo ka bien mo remorquage azaka na place mi tuka minene e uta wanjani ne me magani ne me magabi loka kitisi wa pas zonga keza mususu. Mais na moto quand même on dit que identité na yo ezali to bi que Mimi Kabeya moi ça José de Londres to yebi pe José pe azali pe na identité mususu ba Charlie Malula pe ba ya ba contribuer pe ba beza masu en Charlie de pakalati ma be wala sala koto ezongi koto ezongi koto te ezongi nde Mimi dans la sageté. OK Mimi dans la sageté kapachula na lo ba la vie est faite des choix et des décisions tango ça la choix na yo faut ba ko assumer ngo o ça les choix za na patience poni to ba ke ba choix to ça lelo yango nde ratapa lobi na biso mais yo siko ko rattraper choix na ona nini na divorce ka boina mutu atika na nyonga kokate biso to yebi mbale be bana ba poto ba basi na Kishasa beza 3 ans exemple ça ba joli c'est sans pi mo bale ya bala ye donc ça dit on la tana ye ba de ba ba bala ba kende ba poto ti pour ni yo zeli tante to est-ce que to mon ndima li bale ya mutu aza musika batika ta nyonga kokate bo solo la kinini libala eza lisolo kapashula yo ko ndima ka ba ya bala ote po mona ka yo po longwe na fia ba nzela ba to remorquage libala ya lisolo to mobala yo bala o mobala vanda na Inde vanda so wapi o solo na yeke ningo yo bala nga le tamsu na 2022 ça va après 2023 to photo ça nini après 2024 photo ça nini po yo za musika nga na musika siko yo na yebo solani ndime ba yo tikata nyonga kokate o solo ki na ye nini conclusion besoin ki nini poti na suko yo biso ke 4 koki o bo fo bo ta fo sa nini ngaka musinga osomona kapashula oh to yeba pe ke ba vie José wana ninga ba poto pe za facilité surtout so za momi moboy a contribuer mingi to yebi ba sa poto pe ne ba se comporter na bango pe des fois pour attaquer na moi sa poto te eza na pe ka normal même na moi ça Kishasa ata ça se contribuer na nini na yo quand même ordinateur ko récompenser na ba genre wana mais il a récompensé bon atika bo abala Mimi ce qu'on a kati na bango via nani baby bo baby si via nani po ya José so mukande zate so kindeni na ebite pona poto de ba so za mukande te mde ayebi ote kandolo matika quand même accès na ma mususu te siko so akufi te capable na nenga solo te ya to ke no bon na nenga solo ya José za ya na ngai et comment ça va droit famille yebisanga ekomi o mukanda ya boye o mukanda kinkuna nazo yebate nyoso na makambo nyoso omona to yebi oyo o vivre te na ndenge suku wana choc obi na teleka émission Mimi ona ka ya tak ona na leketu nenga oloba na linga ke makasi so olinga mutu makasi to mona bo solo to mona na ko balo bo solo ka nini conclusion na bino bozwa ka izalaka nini c'est ça. Si on se retrouve dans 4 ans, bon, au lembi, il faut bota, il faut ça. Mais si vous êtes femme forte, moi, si mon bali, comme le moko, vous avez idée moko. Vous avez idée moko. Capage, naibisaka na lobango, na bande commission bye bye Joe mystique. Tala, il faut qu'on linga moi si on a une vision. Na vie. Ce qu'on lingi moi si on a une vision, t'es na vie. Ça dit, c'est que oh bien mon baya, oh mi vivre yo moko. Mais ce qu'on dit moi ça na vision et loko yo za na ngote moi ça na ko yo bâtissé là c'est que Mimi a une vision te pour ça ça qui na vision mais to beta li solo o te mais faut to beta li solo to ka Mimi pe le ba okende te ba okende ko na mobile na e donc ça dit biso mo peste va to comprendre ah c'est que bazaki na union makasi ba se préparer que conséquences ba tchaki ba maye na bango pour le lekine ça ngo pe mingi la mususu ezate on va para mususu ba geshe ba mo yebila na bon ah mais nous ebisa ote te ba gesho ba otimba ba ono ba balite ba otimba na ba décor ba timbi siko nini ba timbi ba réalité ba mona o eleka neti o vieux de Londres que ça ba réalité pour ani pour ntimaka momi mo boya ka tiaka o nini a epolo a meni o pote comme le charge
Vous comprenez? Moutalière na mutoki na ye. Yo kati ge chose nga $10 les sanda kunaye. Jamais. Il est important yango wana. To lingana to lamuki na tongo boyebi ke ya olia eza pose de so lamuki seke nzamba pe so souffle. Donc ça dit o luka ya olia. Awozanga ngote c'est encourager. Asale ngo pani poza akime poza l'aise. Ba yepi ngo ndombasi ba bali bali na kishasa. Chassa, très à l'aise. Asale ngo poza la l'aise. Osomona. Oh isa ba merde. Et ça la passe. So mimi o komi suna bobo remorka yebisanga na. Et na yebite za nini kasi remorka jango. Affaire remorka jango zo renye makasi. Ba bi para bobo etango makasi. C'est que ça bon bobo pas bima rappel mingi pe na mama kamuka e ba remorka. Jazanga te. Liste de notage bima tout wana yeba zalaka. Ozomona. To connaît la biso bobo te pour na remorquage pour bobo azana ye mobali non pe bobo eli biso libala te na mwasi mobo to moni ezana ngo normal o sela na etana e époque na mais que bino bato bo ke remorquage pa bobo c'est que tana bino bo sela ngo nini c'est ça. Eza bien te donc mimi zo ba ke batika ta na nyongo ya kokate molembi donc ça dit eza soué na ngai te mania ta un jour car nde batika na nyongo kokate apona ko e koma lisolo te kesili jimo umisinga yango likolo nango na tia nzambe likolo na nzala na pasi na bisengo na kozanga nyonso tu biso kaka nzambe ozo comprendre. Pour mimi okufa nzala te osala na théâtre na yo osala bani soki toki ba histoire ya bato belé ba comédie belé to musu ba kenda ba poto lelo yini sanga mutoko Suza de Monica auta wapi pa muyombe gauche mais Suza kenda poto tongo tam suza kotia mayele concentration ka ozomona kotia mayele kozana unité na mutu wango na mobali na yo bozana ba idée bozana vision pour bon réussir place au boza yo kati mwasi nyonga nga fanda 4 ans bo mobali azati mais si on est arrivé qu'on vend 4 ans mobali azati ça dit c'est qu'on a vision té c'est qu'on a vision té. Donc ça dit il fait quand Nzamba pas ce qui pendant réellement ça bongo c'est que Nzamba panji bango Nzamba panji bango ya Josa Luka be vina na nenga poto lokwa na Charlie pe simba rasute asala aluka vina yi siko so pe ya José pa bika au sala te au siko poto on peut biso tana ke chasa to sa skondeni hein so pe ya pe boyi ko sala aluka ko sala te le côté siko to suka ndeni mais pour ngai vraiment na valider te ya Mimi Kabea. Ouais, il fallait na valider te. Na valider te. Attention ici là non kaka, mais gardez silence. Surtout ça. Ozomona kapachula. Surtout ça. Kapachula vision. Basa kalabaza sikate hein. Basa kalabaza sikate. Basa kalabaza sikate. Et joue un grand rôle na vie à moto. Vision. Pour moi tout ça dans vision té au ça nini pour moi avant ça likamu faut vision zala so dans la vision té oyeba ça plateau boende nini l'objectif au so mona mimi au ça qui choix ya obala José de Londres après au ça li sous choix ya lobaki olembi olingi souté 4 ans au Fandibo c'est comment ça vision té pour ça moi sa vision ata bokabo na José de Londres ata zi mobali musu ya poto mobali nyosa lingazo moi so za vision ata mobali na peso ya lingio so moi za vision te o bando tika kana Kishasa déjà bangi ça rappelle hein moi so babali aye passer l'émission boy ça kasi te elo musu elo ko batu babosa na yango wana pour mobali na peto ngofanda raison bi muto peta bandika makasi boy peta ngana ya tu na pesa ka boy. Et que ça déjà ma part à la musique. Et Soli Mabé. Ouais. Ah oui. Malika, merci. Tout le monde qui est sous na descente. Ben je sais qui descente hein pour d'abord orphelinat et tout na PC ba mbote hein. Ben le vie na posta que la page tu lingio makasi hein na posta que na page na ba tu CP vraiment tout le monde qui est bon c'est madame. Ndé na otoloba la patience c'est une preuve de maturité. Belle-fille d'Analoba, c'est une soeur pour moi, Aza soeur Nanga. Ouais. Et même quand mon père n'a surpris, il y a au moins appel Naïtanga Benga Tinda caméraman, qui a image et tout. Donc pour Nanga vraiment, chaque chose a son temps. Dans mon équipe, on a quitté. Ouais. Et ça quitté parce que relation pas force en route.
Capache, si on forcer relation et on crée des dégâts après. Relation sur les aïeux, yo attends ma bezali, garder bande. On comprend? Si réellement ça monte au les gars parcours banini le tout monde a yona Aïcha koko et na bato banda lo bana soute binemi to ebi kay moment peu yona Aïcha masta na yo mais le comment monte non monte au sama kambo na yi surtout toujours ozomona ezakinine omoni soki déjà yeba ina mutu et si boye bani peu importe makambo o eza so mutu ana porte une fois mutu ana porte akao yeba kata mabe koti un jour bozonga na boza bien. Vous comprenez Kapachula? Na beta du solo oyo nzamba yebisaki Pierre Owanga ni 3 fois mais moi Pierre ayebaki ta se poser ba question oh mais ndeni bolo awanga aboya ki yango bo yeba ite ke sombele ni ne ya oyo sala ka wanga na moi nzambe mais moi nzamba yebisaki ke Owanga na 3 fois mais tala tangu sombele yaki Pierre ndimete ndeni awanga na ki ami wanga ni donc moi nzambe pesa vanda tombo ka mutu abi na yebisaki ozo comprendre mais nzamba yaki ozongisa Pierre parmi ba 12 disciples pas pesa qui est clair donc ça eza moto yo oya considéraka yo peu importe les cambo isala ce qui il suffit que vous allez sous chrétien au monde que olongola mabe ozongisa motema na yo donc Belle-Vie c'est une sœur déjà tanga benga kinga na mona kengo za considération parce que ça peut première fois tant musuna Belle-Vie benga ngatande za ki avant kena caméra parce que nga déjà Belle-Vie mona ngaka na za ta mona na youtubeuse kombo za mamona ngaka ka makamususu a ngane ko intéresser ngate mais ezaki une fois abenga nga pour intéresser nga vraiment na tinda cameraman azwa image donc il y a la famille sacrée. Voilà. Merci Malikato qui a vu ça molo vers la fin. Bah tu belé balobi que martyr il y a Wenge 4x4. Wenge 4x4 il y a moi bon chic bon genre. On dirait cause à la moins handicap parce que organisation peut publicité et ça vraiment ma qualité. Au cours bon déjà ma métier bango 4x4. Ma métier de bango. Oui, tu le babongo parce que mi placé déjà. Et on dit placé déjà biso 4x4. Oh mona. Muto za na terrain. Oh 4x4. Mi placé de. Na bato kutu ba succès si la mi placé que capable sangi si bango oh 4x4. Oh mais faut le ba vérité ça n'est Emilia. Nelo quand to boya to lo ba vérité to lo ba vérité Kapachula ba vérité na biso esunga biso ta un jour écoute non là non yes te na o quand le bi quand o tuni que soit 4x4 quand ba mi placé on a lobby mais il y a pas mi placé bango nyo so ba mi placé mais ba tout nous ba profiter quand ba chaleur à bateau mais ba mi placé kaka 4x4 on comprend Kapachula mais to beta PCT soki eza na ba émission o batu ba lobela ba musicien soki eza plus mingi eza internet na internet to lobela ba musicien ta musu musicien na la lipongi ayebi te nini le kameba ide ko lobela yi est-ce que le quoi ba mi placer bongo est-ce que ata ba journaliste à YouTube na mona bango te est-ce que ba pesa ata ba macaron pour ba journaliste tozoate no bana suka ndeza ala suka na tondite te so etondite bando bena biso ba téléphone boya awa etondite boya remplacer basalango te ata ba mi placer suka ka le 30 juin ata ba mi placer kaisa ka le 30 juin bana album ejo na lobi bongo yokati ata lelo basangani 4x4 ke sali album ekoya kolongola batu nyonso bana ba marché ba o ba osala pe ba osana marché poto yebi bato baza ba tête dire ata o qu'il pleut qu'il neige ba soka boa quel bombe et ratate telemaka ba héritier bango na pe ba yeti mais pas akunati te yeza kunati ye azanika mutu azanika l'homme sage azo kende pe na ndenge na ye ozo comprendre stade de martyr etonda te mais quand même tu as posé pa ba valeur ya bato ba mériter ozo mona po bango pona bango presse eza na quoi ba vient tonner ba odil manjaka ba alobela wenge musique à maison mère donc tongo midi pourquoi yo yebi sanga sko odil manjaka vandi ta musana na posa kokota stade de martyr afuta $300 de toka ke ba VIP 300 soki ndeni na lobi 300 oh mais na yo ka ki angoti bomba ya 300 na yo ka ki o VIP moko esami kuna 300 na wenge na yo yeba te
Parce que bazo te ba vie ipi ba 300 po ba nani ba kota. Ah to yebi ke 4x4 zo sangisa bato belé. Wenge musique maison mère ko ya ba fan na BCBG ba ko ya ba fan ya po na bango nyoso bato bazana o bana ba fan ba ko ya 100% 80% ba kotisa eza BCBG na wenge musique. Ba email ba ko ba que ça va tout moment ba 10 ba 5 ba ni o mona pour compléter monter nombre wana ba bunda qui peut dini le na pullman te ngai bon na ibite ba pesa no image to mona de ba bunda mais ce qui peut image ezate capage yo ibisa ngam lokwa neti wata eza pe normal mutu poza motema ti po wata viva bongo auto manantelo ele loko mo boneti ba bulu yeke boy au la kisoke na nga musicien mais na pe mutu no bunda donc ça dit ça peut falloir Emile ba selongo biso tout le monde ba émission ba pic il fallait Emile dans ça fallait ba pic tout monde biso nyoso to boy ta po bitumba siko 6 ni neza sima après bitumba musique ni na sima bo bunda na bino même na sima bitumba za nini ba lobela nani poso ba lobela bino na moma bitumba o fali to lobela ata to bito lobate to lobela bino Emile ba bunda ki na fali mais tant ma bitumba aussi là to zongela ka fali concert na Paris Emile azongi Paris kuna pour concert 30 juin dimanche na Djonga eza normal ba bunda na bango po eza nango bitoye ba pe kala ba mise ba ndako kuta na ko bunda ba sele ba sala ba guerre ba bitumba mais na nenga moment oyo moi je pense pas c'est important. OK. C'est important c'est important na moment oyo neti fallait na casque makasi to boyite posto le to bito kota ba stade poto yo ke Emile to yo ka pe ba vocal pa sala pe kanga. Ouais. Ozomona mais na ndenge ya bitumba en tout cas esimba te na moment oyo parce que na moment oyo même na ba robino ba vadi ba oluka bango pe kombo na bango pe ezala ba bina file ba oluka pe ba kombo na bango pe vanda mais ce que son noko lia sipeno yeki chasa pona sa ba piki pona nini o bitumba ekenda ke zongaki to ko lo ba te soke salama ke c'est salamaki babundi déjà c'est bon mais ce qu'on après bitumba toujours zela toujours na poste évolution en mboka surtout ça toi na poste ba musicien ba porter biso implice na ba richesse na biso musique toi na poste ba peso carte ya richesse bitumba te richesse na biso eza ko honorer biso to tokenda libanda mboka ba otuno za congolais mboka ba fali yango na des honneurs na biso toi ba te ko za congolais na mboka o ba musicien ba bundaka te Ozomona Norolias boyaki concert pour le 30 juin terme tout tranquille bon répéter ce que ozo bunda bunda ko ta distraction ce que tant que tout na bino il est na réunion kuna yo zo bakse idée ni ona idée opesa te makanise za kana ke pour moi na ke kuta fali to bunda ozomona ako kuna pe 12 ba bega bata ba podium tebo ozo ko fa kapashula avant da kimia sala eloko ayela kiango eza bien te ba se pe ba yebele ba blaze bula pe ba za ba nani est-ce que bana bato pe ba za binemi te ba za pe ba musicien pe ba za pe binemi pona ni ba okota na be wana te parce que ba ye ko sangisa bango eza initiative makasi les 30 jours ba musicien so ba sangana eza initiative makasi non ko dia si faut la concentrer ça la concentrer na makambo yo azala vraiment concentrer tika ba futilité to bundaki na fali ata to lobelo lobo bunda na fali lobi to lobela biso yote surtout soka les 30 jours les kesili to lobela biso su bato be bazana na kata wenge soki ka les 30 jours les ki to lobela bango sulte esili et le quoi vient biso blaze bula to raisonnaki ka jour à Saint-Valentin ozo comprendre to bete sous le solo na sous les 30 juin ozo mona après les 30 jours to zeli sous na février voilà mania to comme na suka ba citation dans la banani merci dans passage dans la Kapach télévision ouais merci beaucoup na batutu balingara mania malika Naïbi Keboza tellement ébélé, très en ville depuis Brazzaville, Adieta Kupumba, je te salue, Lionel Mukendi, Ginette Poutou, na Pesibino Bambo, Tebino Sobolinga Mania Malika. Bon continuer à s'abonner, vraiment, bon s'abonner na Malika Officiel TV. Il y a des chaînes na biso vraiment donc qui va abonner à Kapach Télévision. Bon s'abonner ma Kassi boutique, na bengyo combien de fois. Naïbi ke Oyo kanga déjà. Et puis nous souhaiter ba félicitations
félicitations na couple Kachimuka Fabrice Kachimuka motema Vanessa Isinga na pesi bino meilleur couple vraiment félicitations na bino libali salama kitoko merci beaucoup na bino tout bolinganga Winnie Dianga na maman 100 jours la Cléopâtre Magali Kamba fille à la l'œuvre électrique merci beaucoup mais je ndikate pardon mais je me parle Magali kapachula tout comment Magali so tableau il était OK ba tableau ratinelanga no Magali Kamba kapachula tinda mbongo tableau mo 30 ah na scène ngana immeuble kaka yo linga otinda mibale tinda mbongo mibale sinon to kati banga publicité à solo en tout cas merci beaucoup Rit Bote Nzambe à l'opposo na pesi yo bambote merci beaucoup ya Clone Piana Kabuya Papa Kuluta Bana je te salue merci beaucoup na Kapache Télévision merci beaucoup Christelle Moussa et ça kitoko quoi Christelle Moussa je te salue merci beaucoup na bino tout bolinganga vraiment ngapi na linga bino mingi couple Ngatiebe maman Clarisse Ngatiebe motema papa Gile Ngatiebe Natolinga bino mingi. Vraiment. Merci beaucoup. Et c'est la Jimombote. Jimomi Balé, Bakokana. Et c'est la Bambote. En tout cas, yo ebikaka. Et c'est à la discrétion, Boboto Bolingo, Nyon César Kati. Merci d'avoir balandi biso bobenga malikati. Ça va bien so bobenga et bolandi émission et ça va vraiment bien. Merci d'avoir contribué, pour s'abonner massivement na Malika officielle télévision. En tout cas, attraper ba émission pour ne ça rappeler bien. Pour partager ba émission na biso bo aimer, bo commenter positivement. Opinion dans les gens libre mais et ça la biso vraiment bien. Bye, à la prochaine. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. Dès la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné, sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Rit Beauté a eu les sous Cynthia Kapache a outiko sokola apakola kaba gamme de beauté ya Rit Beauté. Bato nyonso balingi tena bango ezala kaka lokola mwindu ya ngoro yango gamme oyo ata bébé apakola olingi tena yo ekitate e matate ozaloka mwindu kitoko e o éclaircir poto na yo oye a gamme oyo mafuta na biso yango nde mikolo na zopakola oyo eza na base ya papaye savon na biso eza na base ya papaye mafuta na biso mpe kitoko oyo balingaka monoko na bango koma na kwa mwa rose bokomi kosisa te biso ta mpona kobebisa monoko te Rit ya Beauté ayebi biso oyo acné sérum oyo eza mpona bato bazala mo elongi ekota babuto ezosakano makasi ozala na poto ozala na afrique buto elingi oyo elongi mafuta oyo solution Rit Beauté atyeli biso yango so omonaki batashe moko esali ngai ya mwindu Rit atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala yo allergique te donc nyonso eza naturel omoni sa Rit Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo batiango na kati ya mafuta sozo pakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bébé aopakola nazo recommander bino ba gamme ya Rit Beauté bozala vraiment déçu te au voyager te place à moi te place à malili en tout cas ba gamme ya Rit Beauté et etika okaka date donc conseiller bino bozala kaka toujours fidèle na Rit ndetinga beaucoup na poso na bébé barate bosepela na poso na mikolo na tingani ka na Rit Beauté umela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rude Beauté. Sly with Rose vous offre ses meilleurs produits, les robes de soirée, des sacs, des chaussures, des perruques et d'autres accessoires.
Nous sommes disponibles partout dans le monde, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pour plus d'infos, contactez-nous sur plus 614 70 68 51 65 ou sur nos pages Facebook et Instagram. Sly with Rose. Capage TV. Capage TV.